Désormais, suivez plus de 25 chaînes de télévision de la RDC et plusieurs autres du monde. RTNC, B1, RTGA, Digital Congo, Télé 50, Kazarema TV, RTVS 1, Congo Web TV, Malebo TV, Kin Direct, Gloire TV, Kimbangu TV 1, Kimbangu TV D, Ingeta TV, Malebo News, Molière TV, Gospel Africa, Yapiso RDC, TV La Foi en Jésus, RTNC 3, RTK International et bien plus encore. Retrouvez toutes vos chaînes de télévision préférées de la RDC et du monde dans une seule boîte. Orao Télécom. Nouveau stock de décodeurs disponible. Commandez dès maintenant votre décodeur à $99 ou €99 pour être livré à partir du 15 mai chez vous. Pour plus d'informations, appelez 001 214 988 54 96 ou visitez www.oraotelecom.com. Orao, c'est toute l'Afrique dans une boîte. Bandeko balandi tozalika en direct à Kinshasa la capitale potangu biso tobimaka ezalaka d'actualité ba nouveauté pambate contrat to signa biso na bino lelo bandeko oyangai bozalaki ko zela lito ina bino pe lisu na bino kotala qu'est-ce qui va se passer au parlement na ba candidat oyo ya majorité bimimbwa swimbwa Henri Thomas Lokondo Bouda alobite mwana mai ngana kosalela yo politique te il faut ngapena za la premier vice-président de l'Assemblée nationale kuna kipeleke se ezubatu eleki ndenge nini eleki ndenge boyoki que mwana mbokari Thomas Lokondo apolaki avec 167 voix contre 200 quelques de voix ezandengwan et puis mwana mboka mususu à l'équipe rapporteur c'est que majorité quand même ils ont réussi leur coup. Il y a que Batuna Bango Balignaki parce que c'était un défi. Compte tenu à temps, il y a des circonstances. Yangonga Oto Zalina politique. Balingaki Kopolate, Yango Batuna Bango Baleki, nous félicitons Bao Baleki. Mais là qu'on a zolo Banabango Zande que Bao Kipaka ba poste pour servir qui? C'est pour servir la nation parce que cette nation-là vous reconnaîtra ce que c'est malam. Ce qui est zakaka oya ba mot d'ordre. Dès que tout le monde a cabine na parlement qui sont pour, qui sont contre. Attends ce que vous quitté. Vous allez pour parce que c'est la majorité. Les jours que tu apprends, au moins attends moi na muke ce qui a zokola. Mokoloka yebi koloba non na moboti moi na koli. Dire non à quelqu'un c'est savoir ce qu'on fait, c'est savoir ce qu'on dit réellement. Bama solo bandeko oyangai ezao wana, to bandi kozela siko ya seni. O to koyoka, nani akozwa ebonga? Est-ce que ba interférence koza la toté? Mais entre-temps to linito proposé bino université populaire, initiative ya mwana mboka Adolphe Muzito. Oya pesa kina sima ya kobanda kobimisa ba tribune. Mengana nazalaki kolobela to nalobela kama kamwa ba tribune pona nini bande konanga il faut totala na kanfase na mutu oyo ata soki a gérer toloba ki a gérer mabe balongolie azui secret ya mauvaise gestion na oyo koisaki ye na oyo komplikaki ya bombi azozela mususu apola comme ça c'est cahier na oyo alobi te nakokanga munoko te po mboka eza mboka na ngai mboka oyo tozala mboka mususu te lokola ngana mona kike na betaki mabaku kote boye to kote boye na lakisa bao bazoya sima ke tala ndenge makambo ezali soki tosali boye tokobima makambo eza boye olie ya kokosa ya koloba ke tout va mieux nyonso eza bien tala ba rapport ya FMI azopesa sur le Congo ça fait mal yango tolobaka soki mutu apesi likanisi ya malamu te to komisa eka diable ale débat tikali ya tango geraki asalaki nini na yango alobi tango na geraki na kokisaki te parce que zaki na ba difficulté boy yoko ya sima soki osali boy Congo cause la boy soki osali boy Kinshasa cause la boy voilà le problème siko ezo so banani kaka ba menace chaque jour tokokata signal bando simba ki sizo tokokata et après
Kobaki saka kaka batu na ba chômage. RLTV 52 agents na chômage. Canal Kin combien d'agents na chômage? Et Canal Futur combien d'agents na chômage? RTCE yango bozongisi. Mais est-ce que zongi na ndenge ezalaki? Toloba quand même langage na mboka. Boko intimider batuti wapi? Osali malamu tobeteli o maboko ke osali malamu. Osali elokote tolobi osali elokote. Yango tangu ngana zolobela batuke bo batela Transco eza makambu na bino. Bo batela makambu ya ba Congo Airways. Eza biloko na bino po eza misolo na bino. Premier ministre yemo ko alobi bolandi. Bo batela kokolo parce que eza bato na bino. Même Justin Kalumba aloba yango na discours na ye. Alobi biloko nyonso oyo. Bazoko kisango eza pona bino parce que eza misolo na bino. Teto bimisa bango ka ba demo. Yango peto koloba. Soki Adolphe Muzito abandi ko réfléchir à haute voix pour que ba oyo bakoya sima na ye babongisi. Mabeza wapi? Bolanda Université populaire ezalaki lobi na apocalypse. Bandeko balandi tozali na apocalypse awa na masina quartier 1 bisika Université populaire ya mbala misato uti ko salema tolingi tozwa quand même ba impression ya ba oyo ba intervenir kana kati ya ba na kati ya Université populaire tokoka koyeba nini balobeli lelo nini etikali kosala prochain tour ekozala ya nani parce que ezala lokola kitunge ko circuler mbote fumutoto mbote leza bouti kosala Université populaire ya lelo tokoti koyeba par rapport ya oyo salimaki ya liboso ya mibale na fikine na ya lelo réaction lecture na yo za ndenge nini ezali komata to ezali koki bon lecture na ngai nakoki koloba te ke mati d'autant plus que biso to ko apprécier simbi par rapport na otokani kosala hein par rapport à cela tozana ngana début to ko koloba te ke ça va ça serait nous décourager parce que Kinshasa toza débordé dans des demandes province et intérieur et par diaspora na to bandité. Mais au moins par rapport à ce que nous venons de faire comme début, c'est un pas. Au moins nous avons déjà souffert dans des programmes. Programme na biso Université populaire comme initiateur, bon, enseignant, na programme siko ya demande populaire et comme conflit. Neti to utakili ya liboso sala kina changu na nsele. Na Infobank. To meki ko décentraliser to kei nango na fiki na mo amba. Tokomi kuna batamasi na basengi tozongi awa batu donc problème ngai siko sengo na ngai ezali komona que demande ya connaissance est plus élevé que imagination na biso et ça c'est vraiment un très grand pas okuta ke batu bakomi na nzala mais yo na biloko pesa bango et ça c'est déjà un grand pas. Bon, deuxième chose par rapport à biso moko ezata ki Université populaire vandaki biso to koti ezelo moko to na ngona makanisiko ko appliquer en facilité mais nazo mona eti chaque séance toza ko perfectionner davantage na qualité à intervention na qualité à organisation et puis na qualité à question et réponse à masse. Donc bateau tozo kutana bango zo comprendre que tozo tangisa na vraiment parce que qui mutu soit structure la question na et zo théo déjà et moi je pense que ce qui kobi et koko za la yango ne bana luka. Bon, avant que nous mwana mboka Steve, ozomona que Université populaire et koti ko produire quelque chose ya sikana kati ya ba Congolais botama ou bien ekozala parce que tozana kisasa ezala ba parti politique ezala nini okomona ka batu bayaka ko bele le prezo tolia te pour que bazwaka ba mwanzete ba moins 500 na sortie. Est-ce qu'il y a une différence entre l'Université populaire est-ce que ça porte un plus? La différence est que d'abord, bateau va animer l'université populaire. Nazwinga ifumutoto. Boyebinga le on a débat baide. Bomonanga boyebanga avec la parole de Dieu, avec la science et avec les enseignements en termes de connaissances. Blanchard, mais dans ta société civile, société civile dans les années, qu'on produire baide bavi. Les statuts consultatifs, nakoki kozwa ndeko Emmanuel Osem. Boyebi edo toza maître Steve, consultant juridique tout ça. Biso bato doit ko animer université populaire. Toza déjà ba opérateur culturel ya kala. To yende na expertise na biso ko sangisa na batimi na Adolphe Muzito nde to constituer université wana. Siko soki balobi ekoki ko banda ezonga ne ba parti politique te.
Et Kokiko Bandandeng, on a ça, c'est la première chose. La deuxième chose, na oto ebaki ezali bokei d'abord bafuti bino bato bokoloba boye koloba pona moto boya bandimi ya moto et puis bato baye pa na bino bofuteli bango transport bopesi bango mbongo bo instrumentiser bango mais awa to bato ya moto te tozo te ya muzitu comme mutu te tozo zo ba idée oya bimisa ko to moni que ça bénéfique pona mboka plus obiso moko to nango plus obino boya nango to sangisi de to futamite po mutu ko futa université à peuple comme nena mutu nena na mbongo po futa université à peuple to futamite et puis bato bazo ko participer mutu moko ba futa la transporter et puis tozo mobiliser te to kena balabala ba micro et les gars na télévision to moni bato ba to sololi donc nakoki koloba ke na biso batei na bato bazoya soki to kobi boy ekoza nouveauté mais déjà oyebi les autres biso na trois to banda bongo est-ce que toi non futa bato transport au contraire biso na trois to banda ko futisa bato droit de participation à la conférence mais bato na futa kaka donc muto na loba ke no congolais alinga koyeba te alinga kotanga te na ko kanisa ke azana retard donc innovation ezali mais tout ça satisfait parce que Congo zamne. Merci moi Mboka Steve Mbote ndeko les Université populaire makambo ba tribune to komi na 8e tribune to koti koyeba comment vous procédez ezandenge boye na apocalypse lelo na quartier 1 bo aborder ba tribune nyonso 8 ou bien bokoya bo décortiquer tribune moko et comment ça se passe donc et là on a relobezana nous photo différencier ba tribune na université populaire ba tribune eza makanisi ya ndeko Adolphe Mozito, azala premier ministre ya Mbokoyo, azala député national, azala penakala, azala inspecteur de finances, azui azope sa makanisi naye pour que le peuple congolais ait comprendre politique ndenge ni etambolaka, ba données chiffrées pour na yaza moto ya masini. Au fait, yango wana nde ba tribune oyo ezolakisa mboka ndenge ezotambola makambo ya chômage makambo ya ndenge nini tokoki komobilize misolo mpona kotonga mboka wana nde eza batribune ya ndeko Mozito mais université populaire ezali cadre eza place oyo toza kobenga bacongolais mpe tobengi baélite pour que tokata moi fracture ezalaka entre bango omoni baélite bato ya mayele mingi oyo baza na baparti politique babosanaka peuple omoni bango ba makanisi na bango bazo beta ba chiffre na bango makanisi na bango niveau à likolo peuple plaza na ba réalité na niveau assez entre élite na peuple liaison ezate si qu'on a université populaire to into sangisa bango donc élite wana entre autres ndeko Mozito aza na kati na ba tribune na ye pa memi aye mo mokumba apesi yango na université populaire pe ba professeur mosusu omoni na deuxième séance à l'université populaire to na professeur Kalele ye pa memi makanisi na ye prochainement bozana ba professeur mususu ba memi makanisi na bango pona ba lakisa peuple ndenge ni politique eza kotambola peuple lakisa bango ba réalité oya vivaka comme ça fracture wana ezalaka entre élite na peuple to longola yango to kotisa bango na liaison ya makasi donc lelo par exemple la deuxième séance c'est vrai que ndeko Mozito en tant qu'initiateur ya université populaire déjà moko asali 8 tribunes parfois biso tokenda koyiba na mo ba tribune na ye pour que to animer université populaire mais prochainement ko changer donc lelo ndeko Fumunzanza a traité qui enfer au paradis azui moi makanisi ya ndeko Adolphe Mozito ayibi moi moke mais amemi pe oyaye parce que il a créé beaucoup sur Kinshasa d'un quartier à l'autre donc tango azolobela histoire ya commune ya Masina a traité kaka ba tribune te azui ndambo na ba tribune pe azui ndambo na buku na ye et deuxièmement tozwaki ndeko Fumutoto a continué à en faire au paradis a beti pe moi masolo wana yibi pe moi makanisi na troisième voie à côté ici Rai na lobeli RDC état sous-endetté esprit de pauvreté ou d'émergence où ezalaki 4e tribune ya ndeko Mozito pe ndeko Blanchard na ndeko Emmanuel Bosemba baye siko ko traiter nde makambo ya 7e tribune o balobelaki les mornés donc université populaire eza pone lobela makambo ya tribune mais makanisipe ya ba professeur d'université mosusu o ekoyaka pona et former peuple. Avant que nous maître Blanchard, différence ni neza entre université populaire, na eloko organiser ya palou ya ba différents intervenants bazo ya kokota quelle différence y a-t-il? Ou bien la continuité à makanisi wana?
Et ça, effectivement, continuité, parce que les lots, malgré les problèmes, na parti mais à Zamoto à Palou, donc ils ont toujours la continuité à s'inspirer. Malgré la suspension il y a 3 ans. Malgré aussi, Toleki, 2016, en tout cas, moi, je suis orgé. Non, le peuple de donc malgré le problème, wana azaka kako s'inspirer na makambo ya Palou parce que il peut contribuer à makasi na makambo wana atelier wana, mais aux différences ces ali que awa ba parti politique nyonso bakoki koya parce que to zape ko former ba politicien. Tout ça qu'on formé par politicien pour que bah ça na bango pa na 8e tribune l'Équateur nous dit toi ba politicien que bisonion so al milongolité que bisonion so ba politicien na ba kata ba parti politique na biso to mi konti ça vraiment na peuple té d'où peuple appelle ça biso confiance té peuple appelle ça rendre confiance na ba indépendant. Au moins na lelo so imutaye na la parti te au moins la bato betelier maboko donc nyon so na lingo la que le peuple lingara ba parti politique te donc université populaire yé pour ne former ba parti politique na ndenge nini bango pe ba jouer rôle na bango na démocratie mais différence lisu na ba atelier et ça que awa toye li na ko kata yo na mwa mki wano lobinga na d'accord na yote. En 2006 Antoine Gizenga postula na présidence comme candidat à Palou azalaki indépendant. Jean-Pierre Bemba postula comme candidat à MLC, Azaki indépendant. Bon, en 2011, Tshisekedi a postulé comme candidat à UDPS, Azaki indépendant. Alors que, bon, ça c'est l'opinion qui m'engage, que moi, ngana lobake, namboka oyo ba parti de masse, ngana kontakango mibale, UDPS na Palou. Bon, ba wana ba s'afficha, ba loba, donc yo ligno lobela lisu ba indépendant. Non, mais ndeko yo na ebi ko za mon pandisango ya maele mingi tango pesi par exemple belo suki na élection présidentielle bisoto élection pende tala mangambo wa parti politique et élection législative donc ce qui toke lelo na kati ya parlement plus précisément na assemblée nationale place au gouvernement bimaka au moment que parti au tobenga wa parti à monene ils a PPRD mais ça na 12%. UDPS 8%. Palou lobby 3%. UNC 3%, MLC pratiquement c'est 3 ou 4%. Donc ça on dit bah parti wana to bengi ya monene wana ya majorité dans opposition au sangisi bango bazaka na 44%. Bah indépendant au lobby même ceux qui ont dit que même président de la République allait élu comme indépendant, bah indépendant au lobby wana en termes de parti politique, bazaka na 56%. Donc au kouti que parti na yezayi. Hein? Donc, tant on va partir de Esaïe, parfois, tu as un combat parti, tu as mis une moto. Tu as 56%, la majorité dans le Parlement. Il y a un ça que, en réalité, partir de que le peuple, même le on élection, c'est une réalité. Sur OK, autant que parti, non, le peuple à ce pays. Maintenant, autant que parti, tu vas douter pourtant, le lot en France, tant qu'on va voter Sarkozy. Il faut pas que UMPP va passer majorité. Parce que la majorité, on a, tant qu'on peut Sarkozy, il y a Kambamboka. Mais tant qu'on a voté Sarkozy, on a passé majorité par le Parti Socialiste, c'est qu'au sein de Sarkozy, un président mort avant d'aranaye à Kambarate. Donc, il faut voter Belo Kouana. Tant qu'on a voté président Eliezer, il faut voter le parti à Eliezer. Comme ça, Eliezer a la possibilité à Kambamboka. Maintenant, on a voté Eliezer, on a voté le parti à Blanchard, il faut que Eliezer a combattu. Donc, et logo autour lingato là qui ça va parti pour. Quand logo là, il y a Lumumba na Kassavou à l'époque. Mais oui, il y a Lumumba na Kassavou, mais. Et Lumumba, c'est lui qui avait une majorité. Ayeko Bima premier ministre pendant que Kassavou qui n'avait pas une majorité. Non, c'est différent. Et ça différent Lumumba na Kassavou. Lumumba zala nini président Bandai Kozala élu par parlement. Donc Lumumba y a qui une majorité. Mais tellement que le président n'attend pas pouvoir, alors Lumumba na Gizenga bazalaka na majorité de 51%, ezalaka Lumumba avec MNC 30%, plus Pesa, il y a Gizenga, plus Serre, il y a Bisukiro, na Balubaka Diajason, c'est donné basala 51%. Balubaka que non de Kassavou Bouloro aza doyen, pe loko la quand même azu mwanda mbaba voix bon. Pour créer un équilibre, moi cohésion nationale, oui, ma cohésion nationale et banda les lotés. Pour la cohésion nationale, tous doivent voter de Kassavou na
Parlement pour qu'à la présidence de la République. Donc, on a vraiment cas pareil, parce que Kassavou Boazala est élu directement par le peuple. Donc, le peuple, en 1960, a fait sa majorité dans le parti nationaliste, ou en 1964, parti lumbiste unifié. Donc, voilà. Tolingi, tout ce qui s'en a maître Blanchard, séance à Lilo, est-ce que Batou Baza réellement attiré na Obo Koloba? Parce que avantage à Koloba, et l'Enya Koloba, ils attendent au Bazo Landayo. Même Bissonné, toujours ça la émission Boy. On ne fait pas les émissions pour soi-même, on fait les émissions pour les autres. Alors, Nengo Zomona, Batou Baza attiré, Bako Landa Oboye Koloba, ou bien Bazo Yakaka. Le gars là, il a boulé à thé, tout qui est passé dans ce temps. Ah, mais boulot, ça va passer temps, mais va dépenser mon avant le transport. Nego, le peuple congolais a déjoué de pronostic. Au moins, bateau, va considérer que à l'ingara maramboyako, ça la conscientiser, te bazar on s'est trompé. Malheureusement, des konanga ou tiban de ville accueilli. Mais Nekoana a Yokaki Sport à partir de nos villes, a Zui Transport, a Yé pour l'université populaire. Bah, Missou Soubaoutaki Bangalie, ma Boromona Bilili, Missou Baouti Bamonga Fula, bo sale un peu calcul la transport pour Nagoyana Changu. Donc, Bolingo université populaire Ezali, mais Bisso Toza ko beta tolote, parce que Ndeko Fumuto Tolobaki Congo Eza monene, peuple congolais c'est plus ou moins 80 millions d'habitants. Nous avons atteindre la majorité à peuple congolais. Parce que tant que tu atteindre la majorité à peuple congolais, comme il faut comprendre la politique, et ça, les sous la blague, la politique, comme même biso avant tout les capenda, au bongisi, le lait, mon nom, malamo, parce que ça, mais bête à moi, mon pandi, peuple appelé au carton rouge. Donc, biso, tout le peuple comme à un niveau, on a arrêté pour applaudir biso. Donc, biso, mon salaud, tout ça là, ils ont pour que tout petit peuple, arme la démocratie, comme ça, même biso, tout ça là, en Keba. Et à la tête de motomo, yo fingagana, yo kaka, yo zanora mutaba russe, allez aux hommes, tu comme des jours ministre. Non, même bisomoko, tu comme à moins keba, et comme à venir avant bimana peuple bongisi cravate, ou bongisi lolemo, comme ça, au bêta mon panzité. Merci beaucoup. Pour na peuple aïe, bah, voter nani pour na nini. Olia a voté kaka mbote maître Blanchard. Mbote mingi ndeko Eliezer. Yo za mtu wa société civile, bato bozoya kokutana na bango soki na yoki malamu eza bato wa société civile parce que mwana mboka Steve alobi que eza makambu ya ko se limiter na makambu ya ba parti politique te. To linginde ba congolais ba koma na niveau moko ya ko comprendre que bazali ko pona nani ba comprendre ka politique na yo. Selon yo, est-ce que ozomona depuis bobandi les lois à la troisième séance. Ozomonake et Batwango Bazali Kozwa maturité wana toté. Non, en tout cas, merci mingi ndeko Eliezer na mutuna na yo na olobake nazana esengope ko kamwa mingi ndenge ndeko Steve alobi que peuple congolais azako déjouer un peu ba calcul makambo o batu balobaka pona e. Pamba tende ko Eliezer ndenge olobi o eza troisième séance. Séance ali boso tozalaki na Sele na Infobank na yanga moko na yoka somo. Na moni batu bazo uta de partout na ba frais na bango bazo futa transport ba komi baye balandi masolo ndenge lekaki masolo ya mboka to solo le esili bandeko babima ba beta maboko ngomo ba sengi les non il faut deuxième séance salama deuxième séance eye ezalaki na fiki na lemba bandeko ba uta de partout les susu na ba frais na bango ba transport baye balandi mate esili ba baluki lelo les susu la nga kanisa ekutu lelo troisième séance nazo banga parce que séance oyo ndeko Eliezer faut oyeba ki salami juste une semaine après que séance Lembe Salami. Naï déjà dans Zaki Koloba, mais est-ce que Batu Bakoya, Batu Balemi, mais tant on a combien en ammonie belé à Batu Batondi, Pe Tokeiti, 17h de Eliezer, il faut préciser, on te comment qu'il y a depuis 11h. Toye, Banda to Banda ki Koloba, Makambuya Mboka, donc Moutumoko a télémité pour le non boka to lembi Moutumoko pas télémité pour ya tout donc non maître et s'il y a puis transport Moutute Batu Basili ça va balu qui va bimbaki. Donc ça pour on le bail que impression eza ya malamu mingi pe to moni vraiment que peuple congolais azana posa ya information. Peuple congolais azana posa ya formation. Peuple congolais azana posa akoma vraiment peuple oyo aza responsable peuple oyo ayebi koloba un mot devant situation ya mboka na yeso ki malamu to mabeza kotambola. Donc voilà un peu sengopé impression na ngai na koki kopesa pona. Voilà maître Blanchard, merci bandeko bazolanda biso na isiro baho bazana province orientale bazali ko insister parce que balanda kapé biso mingi kuna baho bazana Grand Kivu, donc Sud Kivu, Nord Kivu, mais na lingi kaka place wana na yeba.
matière nini omoni ezali ko intéresser ba Congolais à ce moment parce que molakisi ya malamu atalaka psychologie ya ba azali kotangisa azotala selon yo en tant qu'orateur et loko nini ezali ko préoccuper ba Congolais mingi na oyo nyonso boko tangisa. Est-ce que parce que awa okomona ka bon nazo chrétien mais nazo loba okomona stabilisation cadre macroéconomique troïka stratégique ba Congolais on bazo ka te so kezanini. Bon, qu'est-ce qui intéresse les Congolais plus dans votre intervention en tant qu'orateur? Tangu na lingina zwanan oyayo moko tango zoloba place nino simba kyo mona kike full akomaki trop attiré. Merci mingi ndeko Eliezer. Ning tolobi en tout cas peuple azana posa azana nzala ya information. Peuple congolais azana posa ya formation. Peuple congolais azana posa akoma vraiment peuple oyo aza responsable, peuple oyo ayebi koloba un mot devant situation ya mboka na eso ki malamu to mabeza kotambola. Donc voilà un peu sengopé impression na ngai na okiko pesa pona. Voilà maître Blanchard, merci bandeko bazolanda biso na isiro bao bazana province orientale bazali ko insister parce que balanda kapé biso mingi kuna bao bazana Grand Kivu, donc Sud Kivu, Nord Kivu, mais na lingi kaka place wana na yeba matière nini omoni ezali ko intéresser ba Congolais à ce moment parce que molakisi ya malamu atalaka psychologie ya azali kotangisa azotala selon yo en tant qu'orateur et loko nini ezali ko préoccuper ba Congolais mingi na oyo nyonso boko tangisa. Est-ce que parce que awa okomona ka bon nazo chrétien mais nazo loba okomona stabilisation cadre macroéconomique troïka stratégique ba Congolais on bazo ka te so kezanini. Bon, qu'est-ce qui intéresse les Congolais plus dans votre intervention en tant qu'orateur? Tangu na lingina zwanan oyayo moko tango zoloba place nino simba kyo mona kike full akomaki trop attiré. Merci mingi ndeko Eliezer. Ning tolobi en tout cas peuple azana posa azana nzala ya information. Parce que ceux qui tolobi to loba que peuple aza intéressé kaka na parti monto na matière moko wana na ko miko sanga moko pamba tenengo lobi na zaki orateur ngai na traité lelo plus côté à 7e tribunal ndeko honorable musito za lobi la ba morne mais Togai koloba que non peuple a lembi yango parce que na minito peut-être toujours la élection so ginini mais peuple a fandi azalaki attentif, azalaki attentionné ayoka boni makambo yango ko salama boni ba nouvelle province to kokota na yango ba difficulté za wapi. Donc peuple na minito yo problème na eza c'est vrai toza na ba problème sociaux ba mambo belé ba ndeko bazoli bien te ba transport mais peuple na minito problème na préoccupation ya makasi eza que azala informé o nion surtout eza ko ya pona développement na ye pe développement ya mboka o ya fandi neti ndeko directeur Fumunzanza alobela mambo ya Masina mais batu bazalaki beaucoup plus kutu intéressé à koyoka développement na historique nengeni na websa ngo ville commune Masina boni e banda tout ça batu bazalaki vraiment na souci na nzala makasi ya koyoka donc ça pour on que peuple congolais aza peuple oyo aza na besoin to poussa na pembeni na et puis na beta c'était mukende ko Eliezer. Université populaire eza initiative yandeko honorable Muzitu na biso oyo tozoya lelo ko accompagner initiative wana mais souci ya makasi na université populaire ezani eza que il faut lelo bandeko bayeba et que ba ya na matière bandeko ba parti politique bayeba que il faut ba encadrer ka ba acteur ba plutôt ba militant na bango ya ba parti politique parce que peuple il faut ko outiller peuple il faut matière pour ceux qui azana matière même yo moko mutuza o ya lo baliboso na ye o ko beta lisusu li bakute o koma o baloli le lemu na mbala misatu avant que ya ko lo bapamba to que peuple wana za informé o moni lelo oyo na mona kana ba France par exemple dernièrement tozaki ko landa Emmanuel Valls c'est ça qui missionné Tibo peuple azawa nazo tout na question donc soko bimi li banda mkiabisho non Emmanuel tu as menti azo contredire premier ministre na plateau donc et loko to lingi mboka na biso koma yango wana a eza pona parti politique mon côté eza nde pona peuple a comment éveiller peuple à s'approprier avenir na ye pe avenir ya mboka donc voilà et loko na okiko loba pona question tunaki ya ceux qui peuple aza intéressé na parti ni to pas non peuple aza intéressé na makambo nyonso tout oyo ezolobela développement na ye pe ya mboka na ye. Merci na kozongisa mwa muke mwana mboka Steve pona kamwa mutuna ya kosilisa kaka oyo yelinga na makanisi. Université populaire bosaleli yango kaka biso bana changu bana ngiringiri bana bumbu bana malweka bana ya pompage
Topé bano balobaka français ya ba ma campagne ya ba Gombe bango pe ba ko bénéficier makambo université populaire. Non, université populaire eza pona ba commune nyonso. Pona ba province nyonso, pona congolais nyonso. C'est-à-dire que tant de pour la congolais nyonso to kende même na diaspora. Donc même bato à Gombe baza na Congo parce que bolanda rabi sauté so le auto leki na radio ke bache appel tozora appel ya Washington tozora appel à Canada tozora appel à Gombe parce que lelo même bato à Gombe to kanisa ba vivra bien Gombe pe courir au katana. Donc ndenge za wana ba problème ya Congo eza ba problème ya Congo eza ba problème ya ba congolais nyonso. Donc toza dans toutes les communes prochainement c'est vrai Tchangu ezaka ke tolingi yango mingi te mais Tchangu eza na superficie monene koleka ba district nyonso. Parce que na Tchangu toza dans deux communes il y a 90% ya territoire à Kinshasa donc commune Ntsele na commune à Maluku. Donc yango Tchangu tant to beti Ntsele to ite to beta pe mo masina. Mais tozala ki na Moamba pe prochainement ndenge to annoncer qui publiquement dans 2 semaines toza na commune à Kalamu plus précisément na Matongé na quartier Matongé pe prochainement bana yangali quartier Matongé wa pena imka to tala nanu to batu baye baga déjà to roluke sika moko bien au temps au peuple akoya parce que moi makambo makanisi photo cha on déplacement moto akotia bandi ko toka ozomona parce que tant ozo toka aussi cette énergie na yo aurait ko orienter en vers la compréhension monique au bandi ko limiter parce que biloko wana ya place ya bien moto atoka te donc kozala zela nanu te papa zala positi et kozala na kacha salle alors que ceux qui même awana Tchangu oyo ce n'est pas n'importe quel coin wana mtu nyoso to ayibi alors tous ceux qui balingi baya ebele ke bino botie bango na salle ozomona te ke bozali ko limiter nombre ya batu oyo bakolanda. Non, ba salle il y a plus de 1000 places ezali. Donc to luka salle moko oyo bato bakokoti ebele pe bakozala l'aise. C'est important pourquoi? Parce que pour na ko comprendre makambo tozoloba ezali sécurité. Makambo tozoloba makamute baloba bato bazotoka bazoningana wana eza agitation politique o bato balingaka bongo eza bato bazala na discours te o balingaka politique à polémique bango balingaka kosola na peuple na moi. agitateur politique bato balingi polémique bango nde balingaka kosola na peuple na moi moi so peuple azotoka donc bango bazoloba makambo peuple azosote kaka esili bongo biso to wana posa tolobeli peuple biso mo parfois tozo douter na maloba na biso tozela pe peuple aloba na nuke to douter na bino to pesi bino makanisi na biso pe to pesi bino mituna pour échange wana ça les miso senga ke cadre moko yo quand même ya malamu VIP te parce que okoko ta même makolongulu donc biso droit d'entrée zate ezo fele donc okoko ta makolongulu okovanda na okoposer motu okotuna motuna to tala te soko lati cravate kitoko nende ko blanchard te ato ye na sans cravate atana polo etoboka okoposer question na biso pe to kopesa et anona motuna na yo. Donc prochain tour izana Kalamu mais à quand l'intervention il y a recteur il y a université populaire parce que mutuna nde yangwana recteur moi na mboka Adolphe Muzito et moko akoya ko intervenir comme recteur eza moto mususu ngomsu to présenter binoye mais ndeko Adolphe Muzito aza initiateur tozo préparer thème naye parce que il y a toute une administration azo proposer biso ba thème to ta nanu thème nini to kondima pour nato accepter que à ça l'intervention c'est vrai qu'aza initiateur mais to ozoe comme formateur et comme formateur il faut respecter procédure pour tout formateur ndeko Blanchard respecta qui toza na procédure na biso pour que ton ndima que au ça la séance na yo au kota na séance pour ou bien les craintes bozo banga ko exposer devant la population pambate akoya ko lia ba mituna oyo akanakite peut-être Steve wana ba procédure au bandi wana donc une façon ya ko protéger pour na ba mituna misusu peut-être même otuna nini ezange ya non au moins ba mituna nyonso même oyo ya kozwa déjà biso tozwa kango donc ndenge wana ko ki ko banga te loko moko te parce que déjà c'est un démocrate pratiquement né donc à cause de la motuna on a pas à cause wango na cadre de formation pas ko pesa biano donc azo banga ta mokete sinon te ko banga na ye alinga ki a trembler même na tribune bonye bo mona ke makambo zo kende akomi boye kiti boye mais bo moy na tribune akomi na 8e tribune makobo alingi ko lakisa ke aza ta ko bangi moko te prochainement na kanisi ete ko za la préparer ya ko ya même faut ko yeba que
par la même occasion, très prochainement, dans l'université à l'intérieur du pays, peut bégi à kokende moko, bisogu to comme moi ko limba to koti kele bonga, pe na diaspora, ba te belé baza ko zela ya kokende donc ala ko bobangi ata mokete. Voilà. Mboka to solo les sili bandeko babima babeta maboko ngomo basengi les non il faut deuxième séance salama. Deuxième séance eye ezalaki na fikine na lemba bandeko bauta de partout les susu na ba frais na bango ba transport ba ye balandi maté esili babaluki lelo les susu la nga kanisa ekutu lelo troisième séance nazo banga parce que séance oyo ndeko Eliezer fo yeba ki salami juste une semaine après que séance alembe salami. Ngai déjà nazaki koloba mais est-ce que batu bakoya batu balemi mais tant on a combien on a moni belé à batu batondi pe tokeiti 17h ndeko Eliezer faut préciser on to komaki a depuis 11h toye banda to banda ki koloba makambu ya mboka donc mutu moko a telemité pour le non bokata to lembi mutu moko pa telemité pour ya tout non maître et s'il wapi transport mutu te batu basili sa babaluki babimbaki donc ça pour on le baé que impression eza ya malamu mingi pe to moni vraiment que peuple congolais azana posa ya information peuple congolais azana posa ya formation peuple congolais azana posa akoma vraiment peuple oyo aza responsable peuple oyo ayebi koloba un mot devant situation ya mboka na eso ki malamu to mabeza kotambola donc voilà un peu sengopé impression na ngai na koki kopesa pona. Voilà maître Blanchard, merci bandeko bazolanda biso na isiro baho bazana province orientale bazali ko insister parce que balanda kapé biso mingi kuna baho bazana Grand Kivu, donc Sud Kivu, Nord Kivu, mais na lingi taka place wana na eba matière nino moni ezali ko intéresser ba Congolais à ce moment parce que mola kisia malamu atala ka psychologie ya ba azali ko tangisa azotala selon yo en tant qu'orateur et loko nini ezali ko préoccuper ba Congolais mingi na onyo so boko tangisa. Est-ce que parce que awa okomona ka bon nazo chrétien mais nazo loba okomona stabilisation cadre macroéconomique troïka stratégique ba Congolais on bazo kate so kezanini bon qu'est-ce qui intéresse les Congolais plus dans votre intervention en tant qu'orateur tangu na lingina zwanan oyayo moko tango zoloba place nino simba cho mona kike full akomaki trop attiré. Merci mingi ndeko Eliezer ning tolobi en tout cas peuple azana posa azana nzala ya information peuple congolais azana posa ya formation peuple congolais azana posa akoma vraiment peuple oyo aza responsable peuple oyo ayebi koloba un mot devant situation ya mboka na eso ki malamu to mabeza kotambola donc voilà un peu sengopé impression na ngai na koki kopesa pona. Voilà maître Blanchard, merci bandeko bazolanda biso na isiro baho bazana province orientale bazali ko insister parce que balanda kapé biso mingi kuna baho bazana Grand Kivu, donc Sud Kivu, Nord Kivu, mais na lingi taka place wana na eba matière nino moni ezali ko intéresser ba Congolais à ce moment parce que mola kisia malamu atala ka psychologie ya azali ko tangisa azotala selon yo en tant qu'orateur et loko nini ezali ko préoccuper ba Congolais mingi na onyo so boko tangisa. Est-ce que parce que awa okomona ka bon nazo chrétien mais nazo loba okomona stabilisation cadre macroéconomique troïka stratégique ba Congolais on bazo kate so kezanini bon qu'est-ce qui intéresse les Congolais plus dans votre intervention en tant qu'orateur tangu na lingina zwanan oyayo moko tango zoloba place nino simba cho mona kike full akomaki trop attiré. Merci mingi ndeko Eliezer ning tolobi en tout cas peuple azana posa azana nzala ya information parce que ceux qui tolobi to loba que peuple aza intéressé kaka na partie monto na matière moko wana na ko miko sanga moko pamba tenengo lobi na zaki orateur ngai na traité lelo plus côté à 7e tribunal ya ndeko honorable musito za lobela ba morne mais tokai ko loba que non peuple alembi yango parce que na minito peut-être toujours la ba élection so kinini mais peuple afandi azalaki attentif azalaki attentionné ayoka boni makambo yango ko salama boni ba nouvelle province to kokota na yango ba difficulté za wapi donc peuple na minito yo problème na eza c'est vrai toza na ba problème sociaux ba mambo belé ba ndeko bazoli bien te ba transport mais peuple na minito problème na préoccupation ya makasi eza que azala informé union surtout eza ko ya pona développement na ye pe développement ya mboka o ya fandi neti ndeko directeur Fumunzanza alobela mambo ya
ya Massina. Mais batu bazalaki beaucoup plus kutu intéressé à koyoka développement historique nengeni na web sango ville commune Massina boni boni banda tout ça batu bazalaki vraiment na souci na nzala makasi ya koyoka. Donc ça pour on lakisa que peuple congolais aza peuple oyo aza na besoin to poussa na pembeni na. Et puis na beta c'était mukende ko Eliezer. Université populaire et sa initiative yandeko honorable Muzitu na biso oyo tozoya lelo ko accompagner initiative wana mais souci ya makasi na université populaire zani et ça que il faut lelo bandeko bayeba et que ba y a na matière bandeko ba parti politique bayeba et que il faut ba encadrer ka ba acteur ba plutôt ba militant na bango ya ba parti politique parce que peuple il faut ko outiller peuple il faut matière pour ceux qui a na matière même yo moko mutuza ya lo baliboso na e o beta lisusu li bakute o koma o baloli le lemu na mbala misatu avant que ya ko lo bapamba to que peuple wana za informé o moni lelo oyo na mona kana ba France par exemple dernièrement tuzaki ko landa Emmanuel Valls c'est ça mission neti boy peuple azawa nazo tout na question donc soko bimi li banda mkia biso non Emmanuel tu as mon et là on a relobezana nous photo différencier ba tribune na université populaire ba tribune eza makanisi ya ndeko Adolphe Mozito azala premier ministre ya Mbokoyo azala député national azala penakala azala inspecteur de finances azui azopesa makanisi na ye pour que le peuple congolais et comprendre politique ndengeni etambolaka ba données chiffrées pour na yaza moto ya Massini. Au fait yango wana nde ba tribune oyo ezolakisa mboka ndenge ezotambola makambo ya chômage makambo ya ndengeni tokoki ko mobiliser misolo pona kotonga mboka wana nde za ba tribune ya ndeko Mozito. Mais université populaire ezali cadre eza place oyo toza ko benga ba congolais pe to bengi ba élite pour que to kata moi fracture ezalaka entre bango moni ba élite bato mayele mingi o bazana ba parti politique ba bosana ka peuple omoni bango ba makanisi na bango bazobeta ba chiffre na bango makanisi na bango niveau ya likolo pe peuple azana ba réalité na niveau assez entre élite na peuple liaison ezate siko na université populaire to into sangisa bango donc élite wana entre autres ndeko Mozito azana kati na ba tribune na ye pa memi aye mo mokumba apesi yango na université populaire pe ba professeur mosusu au moins la deuxième séance à l'université populaire to na professeur Kalele y a pas memi makanisi na ye prochainement bozana ba professeur mosusu ba memi makanisi na bango pona ba la ki sa peuple ndenge politique eza ko tambola peuple la ki sa bango ba réalité ya vivaka comme ça fracture wana ezalaka entre l'élite peuple to longola yango to kotisa bango na liaison à makasi. Donc lelo par exemple la deuxième séance c'est vrai que ndeko Mozito en tant qu'initiateur à université populaire déjà emoko asali 8 tribunes parfois biso to kenda ko yiba na mo ba tribune na ye pour que to animer université populaire mais prochainement ko changer. Donc lelo ndeko Fumunzanza a traité qui enfer au paradis azui moi makanisi ya ndeko Adolphe Mozito ayibi moi moke mais amemi pe o yaye parce que il a créé beaucoup sur Kinshasa d'un quartier à l'autre. Donc tant que la histoire ya commune ya Massina a traité kaka ba tribune te azwinda mona ba tribune pe azwinda mona beaucoup na ye. Et deuxièmement tozo ki ndeko Fumutoto a continué à en faire au paradis a beti pe moi masolo wana yibi pe moi makanisi na troisième voie à côté ici. Na lobeli RDC état sous-endetté esprit de pauvreté ou d'émergence où ezalaki 4e tribune ya ndeko Mozito pe ndeko Blanchard na ndeko Emmanuel Bosemba baye siko ko traité nde makambo ya 7e tribune au balobela qui les morné. Donc université populaire ils appone lobe ya makambo ya tribune mais makanisipé à ba professeur d'université mosusu ou ekoya kapona et former peuple. Avant que nous maître Blanchard, différence nineza entre université populaire, na eloko organisé ya palou ya ba différents intervenants bazo ya kokota quelle différence y a-t-il? Ou bien la continuité à makanisi wana? Et ça effectivement continuité parce que les lots bozana ndeko Mozito yo malgré ba problème na parti na mais aza moto ya palou donc ils a toujours ba continuité à s'inspirer malgré suspension il y a 3 ans malgré aussi toleki ba 2016 mikolo ya bakopona bato en tout cas moi na mai orgé non kobanga te peuple nde muta likolo nyonso donc malgré ba problème wana azaka ka ko s'inspirer na makambo ya palou parce que il a contribué à makasi na makambo wana atelier wana mais aux différences ezali
que awa ba parti politique nyonso bakoki koya parce que toza pe ko former ba politicien. Toza ko former ba politicien pour que ba kosala mosala na bango. Na 8e tribune l'Equador Muzito alexi ba politicien que biso nyonso milongolité que biso nyonso ba politicien na bakati ba parti politique na biso tomi kotisa vraiment na peuple té. D'où peuple appelle ça biso confiance té. Peuple appelle ça rendre confiance na ba indépendant. Au monde le loso yi mutaye na la parti té au monde ba to beteli maboko. Donc nyonso wana nyo la que peuple alingaka ba parti politique té. Donc université populaire yé pour former ba parti politique na ndenge nini bango pe ba jouer rôle na bango na démocratie mais différence lisu na ba atelier eza que awa toyeli nakokata yo nanu mwa muki wana lobinga na d'accord na yo te. Na 2006 Antoine Gizenga postula na présidence comme candidat ya Palou azalaki indépendant. Jean-Pierre Bemba postula comme candidat à MLC, azalaki indépendant. Bon, en 2011, Tshisekedi a postulé comme candidat à UDPS, azalaki indépendant. Alors que, bon, ça c'est l'opinion qui m'engage que moi, ngana lobake, namboka oyo ba parti de masse, ngana kontaka ngomi balé, UDPS na Palou. Bon, ba wana ba s'afficha ba loba, donc yo linyo lobela lisu ba indépendant. Non, mais ndeko yo na ebi koza mon pandisango Yamaele mingi tango pesi par exemple belo suki na élection présidentielle bisoto élection pende tala mangambo wa parti politique et élection législative. Donc ce qui toke le na kati ya parlement plus précisément dans l'Assemblée nationale place au gouvernement bimaka au moment que parti otobenga wa parti à monene ils a PPRD mais ça na 12%. UDPS 8%. Palou lobby 3%. UNC 3%, MLC pratiquement soit 3 ou 4%. Donc ça on dit bah parti wana to bengi ya monene wana ya majorité dans opposition au sangisi bango bazaka na 44%. Bah indépendant au lobby même ceux qui ont dit que même président de la République allait élu comme indépendant, bah indépendant au lobby wana en termes de parti politique, bazaka na 56%. Donc au kouti que parti na yezaye. Hein? Donc, tant on va partir de Ezaïe, parfois, tu as un combat parti, tu as mingi neye moto. Tu as 56%, la majorité dans le Parlement. Il y a un ça que, en réalité, partir on balade la bango pongi, que le peuple, même le on a élection, c'est une réalité. Sur OK, autant que parti, non, le peuple a ses pays. Maintenant, autant que parti, tu vas douter pourtant, le loso en France, tant on va voter Sarkozy. Faut pas voir UMPP va passer majorité. Parce que la majorité on a tant qu'on peut Sarkozy, il n'y a que ça Kambamboka. Mais tant qu'on a voté Sarkozy, monsieur peut majorité pas à parti socialiste, c'est que au sein de Sarkozy, un président mort avant d'aranaye à Kambaraté. Donc biso photo est bello quoi. Tant qu'on a voté président Eliezer, faut voter bah tu as parti à Eliezer. Comme ça Eliezer a la possibilité à Kambamboka. Maintenant, on a voté Eliezer, on a voté à parti à Blanchard, il faut que Eliezer a combattu. Donc, il y a qui ça va parti pour. Quand il y a Lumumba na Kassavou à l'époque. Mais oui, il y a Lumumba na Kassavou, mais. Et Lumumba, c'est lui qui avait une majorité. Ayekobima premier ministre pendant que Kassavou qui n'avait pas une majorité. Non, c'est différent. Et ça, différent Lumumba na Kassavou. Lumumba Zalani, président Bandai Gozala élu par Parlement. Donc, Lumumba, il y a une majorité. Mais tellement que le président n'attend pas pouvoir, alors Lumumba na Gizenga bazalaka na majorité de 51%, ezalaka Lumumba avec MNC 30%, plus PESA, il y a Gizenga, plus Seré, il y a Bisukiro, na Balubaka ya Jason Sen donné basala 51%. Balubaka que non de Kassavou bouloro aza doyen, pe lokola quand même azu mwanda mbaba voix bon. Pour créer un équilibre, moi cohésion nationale, oui, ma cohésion nationale et banda les lotés. Pour la cohésion nationale, tous doivent voter de Kassavou na Parlement pour qu'à la présidence de la République. Donc, on a vraiment cas pareil parce que Kassavou Boazala est élu directement par le peuple. Donc, peuple, en 1960, après ça la majorité, dans ma partie banda benga nationaliste, ou et comme en 1964, parti lumbiste unifié. Donc, voilà. Tolingi, tout ce qui s'en a maître Blanchard. Séance à Lilo, est-ce que Batou Baza réellement attiré na Obo Koloba? Parce que avantage à Koloba, et l'Enya Koloba, ils attendent au Bazo Landayo. Même Bissonné, toujours ça la émission Boy. On ne fait pas les émissions pour soi-même, on fait les émissions pour les autres. Alors, Nengo Zomona, Batou Baza attiré, Bako Landa Oboye Koloba, ou bien Bazo Yakaka.
lokola ya boulot ya te to ke passer na ce temps. Ah mais boulot ezate ba passer temps mais ba dépenser mon na bango transport ndeko ndenge za boye peuple congolais azo déjouer ba pronostic au moins bato yo ba considérer que alingara marambo ya ko za la conscientiser te baza ko se tromper malheureusement ndeko nanga wa uti bandundu ville accueilli mais ndeko wana ayokaki sport à partir ya bandundu ville azui transport aye po na université populaire ba misusu ba utaki bangaliema bokomona na bilili misusu ba uti ba monga fula bo sala un peu calcul la transport po na koya na changu donc bolingo université populaire ezali mais biso toza ko beta tolo te parce que ndenge ndeko fumuto tolobaki Congo eza monene peuple congolais c'est plus ou moins 80 millions d'habitants. Tous ans, pour ça, atteindre la majorité à peuple congolais. Parce que tant que tu atteindre la majorité à peuple congolais, bah comme il faut comprendre ma politique, et ça, les sous ma blague, la politique, comme ma c'est qui. Même biso avant tout les capenda au bongi si le lait mon nom malamo parce que ça mais que bête à moi mon pandi boy peuple appelé au carton rouge. Donc biso to ni peuple là comme à un niveau on est arrêté pour na applaudir biso. Donc biso mon sala autour ça là, ils ont pour que to petit peuple ba arme la démocratie comme ça même biso to sala en keba. Et à la tête de motomo yo fingara yo kaka yo zanora mutaba russe allez aux hommes to comme des jours ministre non même bisomoko to goma na moi keba ego mabenda vo bimana peuple bongisi cravate ou bongisi lolemo comme ça obeta mon panzité. Merci beaucoup pour na peuple aye ba ko voter nani pour na nini oli a ko voter kaka mbote maître Blanchard mbote mingi ndeko Eliezer yo za mtu wa société civile bato bozoya kokutana na bango soki na yoki malamu eza bato wa société civile parce que mwana mboka Steve alobi que eza makambu ya ko se limiter na makambu ba parti politique te to linginde ba congolais ba koma na niveau moko ya ko comprendre que bazali ko pona nani pona nini ba comprendre ka politique na yo selon yo est-ce que ozomona depuis bobandi lelo eza troisième séance ozomona ke et Batwango bazali kozwa maturité wana toté. Non, en tout cas, merci mingi ndeko Eliezer na mutuna na yo na olobake nazana esengope ko kamwa mingi ndenge ndeko Steve alobi que peuple congolais aza ko déjouer un peu ba calcul makambo o batu balobaka pona ye. Pamba tende ko Eliezer ndenge olobi o eza troisième séance. Séance à liboso tozalaki na Sele na Infobank na ya ngamoko na yoka somo. Na moni batu bazo uta de partout. Na ba frais na bango bazo futa transport ba komi baye balandi masolo ndenge lekaki masolo Justin Kalumba aloba yango na discours na ye alobi biloko nyonso oyo bazo kokisa ngo eza pona bino parce que eza misolo na bino te tobimisa bango ka bademo yango mpe tokoloba soki Adolphe Muzito abandi ko réfléchir à haute voix pour que baoyo bakoya nsima na ye babongisa mabe eza wapi bolanda université populaire ezalaki lobi na apocalypse bandeko balandi tozali na apocalypse awa na masina quartier 1 bisika université populaire ya mbala misato euti kosalema tolingi tozwa quand même ba impression ya ba oyo ba intervenaka na kati ya ba na kati ya université populaire tokoka koyeba nini balobeli lelo nini etikali kosala prochain tour ekozala ya nani parce que ezala lokola kitunga ekocirculer mbote fumutoto mbote leza Bouti kosala université populaire à lelo tokoti koyeba par rapport ya oyo salima ki ya liboso yami balé na fikine na ya lelo réaction lecture na yo ndenge nini ezali commentateur ezali ko bon lecture na ngai na koyi koloba te ke mati d'autant plus que biso to ko apprécier simbi par rapport na otokani kosala hein par rapport à cela tozana ngana début to ko koloba te ke ça va ça serait nous décourager parce que Kinshasa tout a débordé dans des demandes, province et intérieur, et par diaspora, dans notre bandité. Mais au moins, par rapport à ce que nous venons de faire comme début, c'est un pas. Au moins, nous avons déjà souffert dans des programmes. Programme na biso université populaire comme initiateur, bon, enseignant. Na programme sur la demande populaire et comme conflit. Neti to utaki ya liboso tsaki na changu na nsele. Na Infobank. To meki ko décentraliser to kei nango na fiki na mo amba to komi kuna batamasi na basengi to zongi awa bato donc problème ngai siko sengo na ngai ezali komona que
demande, il y a connaissance, et ça plus élevé que imagination nabiso. Et ça, c'est vraiment un très grand pas. Au coup de batu ba komi nanzala, mais yo dans le pesa bango. Et ça, c'est un grand pas. Bon, deuxième chose, par rapport à biso mongo, l'université populaire vandaki biso to koti et le mongo to na ngona makanisiko ko appliquer en facilité, mais dans chaque séance tout ça ko perfectionner davantage na qualité d'intervention, na qualité d'organisation et puis na qualité à question et réponse à masse. Donc bateau dozo kutana bango zo comprendre que dozo tanksana vraiment parce que qui nous soit structurer la question na et zo théo déjà. Et moi je pense que ce qui est Kobi et Koko za yango ne doit na luka. Bon, avant que nous moi Mboka Steve, osons que l'université populaire et ko produire quelque chose il y a sikanakati ba Congolais botama ou bien et kozala parce que tozana ki ça ezala ba parti politique ezala nini comment on a batu bayaka kobele le préso toliate pour que bazwa ba mwanzete ba moins 500 na sortie. Est-ce qu'il y a une différence entre l'université populaire tant bozo ya mabatuna oyo salemaka? Est-ce que ça porte un plus? La différence là munen. D'abord bato baza ko animer université populaire. Na zwinga ifumutoto. Boyebinga le on a débat baide. Bomonanga boyebanga avec la parole de Dieu, avec la science et avec les enseignements en termes de connaissances. Blanchard, mais hommes de société civile, société civile, qu'on produit ba vie. Les statuts consultatifs, n'akoki kozouande ko Emmanuel Osem. Boyebi do toza maître Steve, consultant juridique tout ça. Biso bato doit ko animer université populaire. Toza déjà ba opérateur culturel ya kala. To yende na expertise na biso ko sangisana ba tribune Adolphe Mus de to constituer université wana. Siko soki balobi ekoki ko banda ezonga ne ba parti politique te. Ekoki ko banda ndengo wana, ça c'est la première chose. La deuxième chose, na oyo toyebaki ezali bokei d'abord bafuti bino bato bokoloba boye koloba pona moto boya bandimi ya moto et puis bato baye pa na bino bofuteli bango transport bopesi bango wa mbongo bo instrumentiser bango. Mais awa to bato ya moto te tozo te ya muzitu kwa mutu te tozo zo ba idée oya bimisaki to moni kiza bénéfique pona mboka plus obiso mo to nango plus obino boya nango to sangisi de to futamite po mutu ko futa université à peuple kombonena mutu nena na mbongo po futa université à peuple to futamite et puis bato bazo ko participer mutu moko ba futa la transporter et puis tozo mobiliser te to kena balabala ba micro et les gars na télévision to moni bato ba to sololi donc na koki koloba ke na biso batei na bato bazoya soki to kobi boy ego za nouveauté. Mais déjà, les autres personnes ont droit bongo. Est-ce que tu as un transport? Au contraire, ils ont droit de droit de participation à la conférence. Mais tu as un droit donc, tu as un droit Congolais, alinga koyebate, alinga kotangate, na kokanisa ke azana retard. Donc, innovation ezali, mais tout ça satisfait parce que Congo zamne. Merci. Moi, Mboka Steve Mbote. Mbote Ndekolese. Université populaire, Makambwa ba tribune, to komi na 8e tribune. Tokoti koyeba comment vous procédez. Et zandenge boye na Apocalypse lelo na quartier 1 bo aborder ba tribune nyonso 8 ou bien bokoya bo décortiquer tribune moko et comment ça se passe? Donc désormais, suivez plus de 25 chaînes de télévision de la RDC et plusieurs autres du monde. RTNC, B1, RTGA, Digital Congo, Télé 50, Kazarema TV, RTVS 1, Congo Web TV, Malebo TV, Kin Direct, Gloire TV, Kimbangu TV 1, Kimbangu TV D, Ingeta TV, Malebo News, Molière TV, Gospel Africa, Yapiso RDC, TV La Foi en Jésus, RTNC 3, RTK International et bien plus encore. Retrouvez toutes vos chaînes de télévision préférées de la RDC et du monde dans une seule boîte. Orao Telecom. Nouveau stock de décodeurs disponible. Commandez dès maintenant votre décodeur à $99 ou €99 pour être livré à partir du 15 mai chez vous. Pour plus d'informations, appelez 001 214 988 54 96 ou visitez www.oraotelecom.com. Orao, c'est toute l'Afrique dans une boîte. Bandeko balandi tozalika en direct à Kinshasa la capitale potangu biso tobimaka
ezalaka actualité ba nouveauté pambate contrat to signa biso na bino contrat to signa biso na bino lelo bandeko oyangai bozalaki ko zela litoi na bino pe lisu na bino kotala qu'est-ce qui va se passer au parlement na ba candidat oyo ya majorité bimimbwa swimbwa Henri Thomas Lokondo Bouda lobité mwana mai ngana kosalela yo politique te il faut ngapena za la premier vice-président de l'Assemblée nationale kuna kipeleke se ezubatu eleki ndenge nini eleki ndenge boyoki que mwana mbokari Thomas Lokondo apolaki avec 167 voix contre 200 quelques de voix ezandengwana et puis mwana mboka mususu à l'équipe rapporteur c'est que majorité quand même ils ont réussi leur coup. Il y a que Batuna Bango Balignaki parce que c'était un défi. Compte tenu à temps, il y a des circonstances. Yangonga Oto Zalina politique. Balingaki Kopolate, Yango Batuna Bango Baleki, nous félicitons Bao Baleki. Mais là qu'on a zolo Banabango Zande que Bao Kipaka ba poste pour servir qui? C'est pour servir la nation parce que cette nation-là vous reconnaîtra ce que c'est l'Imalam. Ce qui est Zakaka Oya ba mot d'ordre. Dès tout le monde a cabine dans le Parlement. Qui sont pour? Qui sont contre? Attends ce que vous quitté. Vous allez cas pour, parce que c'est la majorité. Les jours que tu apprends, au moins attends moi na qu'est-ce que tu as zokola. Mon coloca yebi koloba non na moboti moi na koli. Dire non à quelqu'un, c'est savoir ce qu'on fait, c'est savoir ce qu'on dit réellement. Bama solo bandeko oyangai ezao wana. Tobandi kozela siko ya seni. O to koyoka, nani akozwa ebonga? Est-ce que ba interférence kozala tote? Mais entre-temps to linito proposer bino université populaire, initiative ya mwana mboka Adolphe Muzito. Oyo apesa kina sima ya kobanda kobimisa ba tribune. Mengana nazalaki kolobela, to na lobela kama kamwa ba tribune pona nini? Bande konanga il faut totala na kanfase. Na mutu oyo ata soki a géré tolobaki a géré mabe balongolie azwi secret ya mauvaise gestion na oyo koisaki ye na oyo komplikaki ya bombi azozela mususu apola comme ça c'est kaye na oyo alobi te nakokanga munoko te po mboka eza mboka na ngai mboka oyo tozala na mboka mususu te lokola nga namonaki ke nabetaki mabaku kote boye to kote boye nalakisa bao bazoya nsima ke tala ndenge makambo ezali soki tosali boye tokobima makambo eza boye olie ya kokosa ya koloba ke tout va mieux nyonso eza bien tala ba rapport ya FMI azopesa sur le Congo ça fait mal yango tolobaka soki mutu apesi likanisi ya malamu te to komisa yeka diable ale débat tikali ye tango ageraki asalaki nini na yango alobi tango na geraki na kokisaki te parce que ezaki na ba difficulté boye yoko ya sima soki osali boye Congo ekozala boye soki osali boye Kinshasa ekozala boye voilà le problème sikoyo ezoswa banani kaka ba menace chaque jour tokokata signal bando simbaki ciseau tokokata et après kobaki saka kaka batu na ba chômage RTV 52 agents na chômage Canal Kin combien d'agents na chômage et Canal Futur combien d'agents na chômage RTCE yango bozongisi mais est-ce que zongi na ndenge ezalaki toloba quand même langage na mboka boko intimider batuti wapi osali malamu tobeteli o maboko ke osali malamu osali eloko te tolobi osali eloko te yango ntango nga nazolobela bato ke bobatela Transco eza makambo na bino bobatela makambo ya ba Congo Airways eza biloko na bino po eza misolo na bino premier ministre ye moko alobi bolandi bobatela kokolo parce que eza bato na bino